Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Pour Chokangai na monde artistique. Naza na ndeko moko ashokanga mais déjà na limbisa ye tatoye bakaka na limbisa ye naza na koyaka na poe moko na 2013 pe kabolanga na mama na libiso après nazo ba information na sur sa makambo wana ezalaka ami moko Tino Matuza eloko moko esalamaka mama mwana yo mibele Baba, tout ça la relation na Bada, tout ça avec amitié très bien. Et puis ba Moscador, tout fan de banda kumoko ba inane Herman, Mouki Mouki de Yimikeno Herman j'étais tegel loko. Après un mode d'effet grand frère manager qui loua mon demande pas na kimia. Faut pas voir sa tête dans mon appart. Oh, né muta me mas konga na monde théâtre. On a pas aussi papa na yo papa liana de tata mon maman. Mais explication parce que maman va arriver et les caca liwana et ça là un peu boto c'était à cause famille famille un peu bondo qui est trop non même pas parfois ils avaient qui poison quand on a biso moko baza lokola yaya liboso quand on a déjà liboso azaki na Angola bano samo ba faire ne moi trop azaki na ba bien ekuna nzambe akozwa molimo na ya kufaki esenga esiko que non moi ma pas matika na mituka il faut mutu moko akina ngala pas que nous récupérons on moi si ne ba botani mo bana za Kenya il faut pas que na moi si faut que moi si azo waye famille bezo ya bango bateka bazonga parce que malade lokola azaki déjà mukolo et puis azaki artiste tozana pas famille zena facile au libérer yenda kende la partie Angela wana zo bonesa maeza maluba manager tika munyo so ba ibi ona sala émission ngo à partir Angela butu bakenda ki balala in hotel moko la chambre na bonzo ki okanga na belle sœur na biso wana belle sœur ça zena ndeko na mwasi na butu ndeza ka no ko loko teli wana loko ngo tia ngo bien na kati sinon no teli loko na kati déjà ba tia ki pose comment dire on a mwasi entre na vino ya ganfa na vino ko pose na manager ko pose fendi na zota afana na ndako na ya kuleta fufu ndingo pena ye pananga ndingo na da mbuyenga makasi des fois nga pona benga mutu na komela na mutu na komela ada ke naza na kosa to solola na yo programme no zande pona mona elaksanga ba viki atanga ngo elaksanga ba viki atanga ma répondre penga été obaki ni no bandira na no benini no naza na komona ndeni na posa na mona ada moi dans un problème oui tout dans avec makambo wana na komela ada je crois na naza pe na message wana façon peut-être na komela ye elaksanga ke non vie atali ma répondre penga été répondre à la bien peut-être le péto mais comme on est en manque songo na vi que faut nous les kana tout le monde a le bel JDT c'est peut-être koloba kumba ya JDT na ba parcours na ba mina e atanga ba ndinga musunga unaza sipe yo tangi o bi ya ami ayo mais ina yukate place na yeso yo surtout no ka kumba ya man toni na éviter na musala d'abord aza prison na respectaka na musala d'abord aza moi les panangai on a mis ces répétitions ta bandi carrière na sika on père mon era ki vous avez été à vanda vous kutana vous staffé moni bablo musu le kesho na bablo musu ko le bango na TV za mo bien passé polémique za jar na ngati eza polémique to herman tonga ya kisasa pas luka gaote te ya luka oui ya luka ngati luka ngati mais ce qui le lo herman lipe ya bala je peux J.D. Bax en plus il y a mon pas les arabes des familles non pas les arabes des familles non les balles sur les arabes civils non pas sur les arabes civils sur au solonnaire man ou une histoire civile là il expliqué au J.D. Sala ah bah regret belé nazan regret au so père man les arabes il y a au so père man les arabes arman a comme aki et morceau a benga nga JDT ils appellent obligatoire ta benga ngai et mi balé ça arman et papa nga bien et papa désiré très bien et le papa désiré ça les paner place azo landa nga pia zutananga et le papa désiré ça arman a comme aki ata kuluka komona ta papa je sais quand bonjour papa tout papa nana ki na sala amote yango za masu reggae papa nanga papa na so reggae ta pona mata reggae ta pona ngande mais comment vous ça les angelo pas mutumu mamsuzo et asa reconnaissant
conseil yango kaka nde eza te manso ayida ene eloko moko mansusu soki aperdaki yango na minute oyo mansusu baparent ne propre bazali na capacité ya kosala yango facilement te comprendre enge mansusu edérange pays mansusu mpo lelo mpasi etrouve na Canada oyo ebisinga lelo te comprendre mais jide nde moto azalaki na facilité ya convaincre papa ya jide pour que aider yango na eloko wana pour que azala bien ntango namoni ke non nazo travail vraiment te nakome koluka mansusu kobenga parce que nabenga nani producteur Yves Lubamba to vision nabenga ye alo nakomene tu komena nanu nakobenge bongo te programme ne nakomene no papa na personne so na ye est-ce que kobenga ngalobi na yako nabenga ye na bisi papa mena so travail te je sais pas pourquoi na ba fille na zati na bitu soki na za mwana na bitu soki na sali yo to pour mes amis parce que yo des producteurs doit la décision ya suka soki pour mes a nini yeme koyeba soki mabe moko na sala na senga te excuse pas na posa papa ils ont été juste ça dans le côté aux enfants ndanga te baninga na onde basaka bafine batako ndete benga bango tuna ne bango aya ko teka fufu yo teka makalo ko mafazer ezaki cause ya nini entre vous souffrance tata mwasi souffrance les gars qui moi trop bon tata mwasi pona ye amon ke mona ya butina ete bano pesa mingi donc bizarrement na ndako to fandi bala mi fufu ba ni fe ba liana na ba ko liana bango benga na le puis na butwana ndeko baleka bon surtout si do fena soka basali na butwana na tata baba c'est na teki fufu na teka makala na teki pétrole na sali na teki pétrole na sali pe 6 mois na wenza bayaka taki moto benga ba fazer ro cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois Zambé ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to bengando docteur Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme pour être très belle et naturelle fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau Capador ta Guilain le Bourgeois ya boye bazui wapi basero balinga cimenterie vanda ta ya kano ta ya ndroi ta ya kilo wanga ozui wapi docteur Guilain le Bourgeois pouvoir à l'opposition pour vivre parce que pour ça on a besoin de place na quoi pour bringi ba bipenda boto oni bando benda beauté oza na poya ba bébé oza vraiment taille bien Tibeleza Malunga Fumamwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Mama Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandia Kevin et Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo, yango ete ngayo maman, papa, bolinganga, botala kabini, Congo Liziba TV, bolinga chaîne Nabiso parce que nous l'avons toujours d'actualité, nous l'avons toujours Mokamba Bitoko, yango ete toza na tamo boye tamo ya mabe, ya corona, ya confinement, tout baza bandaku, bakolandaka ba artiste na bango, bakolandaka ba nyonso bakoleka ana émission Nabiso kati yango tina na moko ya ba artiste oyo bosekla na ye opi asala époque ne aningi sape na tana ye mais malgré bo mona ke souté boyo ka souté yango lelo ezamba liboso na biso to yambe ana émission na biso kati Petro Solane plus to ye ba pourquoi mona na baté pe abe kobeti la biso ndambu ya kati na ye ana kati ya Congo Liziba TV ngana ye die kona kombo ya artiste JD Otoko sola na ye expliquer biso mwandambu ya lisolo na ye pe ana kati ya Congo Liziba TV. Voilà, Nazane Lelo, on appelle ça nous merci na ya papi le roi la carte illimitée, formule ya Suka, Bilanga Hero, na moni José Ndombe Showman, premier ministre Junior et Musuku prêtre na péché au mot de Besiko Zali, ba tout bolinga Kevin et pas na leketu surtout ba maman vraiment au secteur nanga au botala que mission na biso au kati o ya ba artiste na bino. Le to zanaye s'appelle JD Akenda wapi Bonio ça va? Oui, ça va, nous avons batela que tout moi makamamboka na biso ndenge za moi mamamboka te même makambo zo leka na monde. Mais ça c'est kolo banana pour na maladie eza monde te ezo tungisa bato. Toujours sambela toujours na Nzambe parce que eza komba moko pour ngeza guerre. Oui. Eza guerre moko za monde entier ezo déranger makasi.
prière na biso nzambe akakitisa grâce na ye okimia ekota epuis oyo koyebisaka bandeko na biso tose protéger tolanda kaka maloba bakonzi ya mboka presque na monde entier partout baolanda biso ndenge balobi tofanda bapalin epuis torespecte bacondition mwa mike bapesi biso esala biso bien pour que tozala sur son vie malade wana ezwa biso te. Voilà, malade wana ezwa biso te. Merci au plus na ya choisi matata na pêche moto de skozali pe na bosente Jean-Paul Weli ya baweli na pêche pe moto surtout ba maman dachi chichi bola na pêche mbote balobi Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris na pêche pe moto bisiko zali jide nga na ebio na kombo ya jide eza première fois nanga na yamba yo artiste oyo sala maramu ya bien oyo batebeli ba sepela na yo plus émission za o benga ngokati za basé plus na lisolo comme ko bete sur lisolo nanu ya jide na ebite kombo ya jide ndeko kombo botela yo to expliquer biso jide abotama wapi jide za kantième na famille bete biso na masolo ya jide parce que za kati le to sola siko to yeba kati ya jide jide abotami na Brazzaville. Nabotami na Brazzaville. Oh makasi. Nabotami na Brazzaville. Naye qui n'a âge à 5 ans. Depuis 5 ans on a tiré Nazalelo. Nabotami na famille à 9 personnes. Naza 3e. Papa na maman baza na Bomoi et puis famille presque tous les anango. Baza na Bomoi. Donc c'est un peu ça quoi. Alors comme jide eza kombo ya scène, comme on nganda ko eza ready Iloua Moembo. Combat Gilles Mtapesa Nango, président d'État Force, on a bandé qui théâtre Monsika, mais c'est un combat Gilles. Ouais, mais tu l'as ready, hein? Ready. Tu peux nous solaire ready, au petit Braza, na Braza, papa, na maman, bazara en couple, vous t'as mandé à Libala, tout c'était comment d'abord? Expliquez son toy, banane, toy, artiste, na biso ready, tu peux nous solaire ready. Na botami na ndako ya Libala, sauf que non. Et après, quand il y a tant la guerre, il y a Sassuna du Souba. Tant Sassuna du Souba, moi, guerre, on a des Salaka, donc, papa et maman, Bakabouana. Et tant on a tout ça, on a la troisième famille. On a la Zaki na âge il y a 5 ans. Maman qui a deux grandes sœurs, qui est à Point Noir, Bakota, Bakongo. On a des mind de Bakindela. Je vais voyager avec Bantela bien. À partir de Point Noir, Bakota, Bakongo. Papa P. Azwangai et aya nangana kin donc séparation na bango ya papa nangana maman nangana na guerre wana maman s'est trouvé là-bas on a des comptes sur nanga et puis kuna ba mebila bala na ye et puis papa pe koto bala na ye maman nanga Sarah Bolampe c'est la PC de mbote place ça donc maman azunga à âge il y a 6 ans si le na komi tonton boy c'est le comité tonton Redi réalité c'est comment ta maman a na ba Congo yozana kin vie c'était comment vous avez contact na maman tout ezaki neni nam bikambango ko séparation parce que neni guerre te kabula ki bango maman zaki moto ya Braza to ya ki to comment de maman zaki moto ah papa zaki moto donc ezaki to ba dingani babalani tout ça papa qui est pasteur akendaki ko sala musala ne nzambe na Brazzaville parlant de sika akendaki ko botamela maman accueilli et après visa qui commence maman qui donc il n'a papa après ba guerre ton qui m'a côté papa bana ko ka mo qui n'était et senga ki azonga Brazzaville pour continuer ba ça na a côté kana na boka tanti na yubika ka mwana mutu na boka mutu na mutu bato aza mo mutema mabe souffrance à la moi trop par là na l'équipe vraiment na l'équipe na ba condition moko vraiment oyo na bima même tina bala expliquez biso nam na bima na bala ok moi noki maman ake ba Congo yoska na papa et après le kabula ki bango zaki guerre papa parce qu'on attend alcool qui est position maman c'était quoi d'abord bon voilà nazala ki moi muki mona ibate soki papa asala ki fort yo ba position maman ba ki ngofre monter donc après papa ozonga ne to ba guerre on ki mekoti papa ko ki ndazonga ki poza moi zonga na ngezate atikenga pa na boka tonti na ngai le wana nga peli bisika mamozati na ibi kutu taka ba 5 ans na ibi to telo monter donc na kola ni esprit na nga avec non tant na nga inde maman na nga ko mais papa na nga azala na voyage et après battant moi souffrance les gars qui moi trop papa otina mbongo ko tanga ko ba sungo mamike mais tant ça ça dans mon pays l'intérieur bana na ye
nateki fufu nateka makala nateki pétrole nateki pétrole nasali mpe 6 mois na wenza bayaka taki moto benga bafazer donc naleki yango 6 mois na wenza bayaka ti okoma na etat ya koteka fufu ya koteka makala okoma fazer ezalaki cause ya nini entre vous tata mwasi souffrance elekaki mwa trop bon tata mwasi mpona ye amoni ke mwana ya buti na ye te banopesa mingi donc ezalama na ndako mo tofandi balambi fufu ebani fe balia na apres kolia na bango epe nga na le puis na butu wana nde baleka bongo soto sisi dofe na sokola basali na butu wana mna teta baba si comprendre nakokaki yango vraiment te monte ifamille ya papa nga nayebi eza na tata mwasi na wana wana commune wana na commune ya ngeyonge ouais donc nayebi famille mosusu ta pata tata mwasi tona moi ke non nazokoka vraiment mosusu te nde nakobima na nga okimi na nga nakimi na nga nasamba na osala puis comme shege nakomi na nga shege après batonde camarade ya papa moko nde moto akutana na nga na nzela bon je sais pas so ayibanga mpe nde nini kutu ezaka mingaka nzambe nde amona nga abengi nga mpe tosololi ndenge ezala na bomwana wana puis amemi nga na ndako na ye nde soki nde aozongisanga contact na papa na biso d'après papa mpe aozwa décision oyo ozongaki poke agarde ngai et puis ayobala mare na biso wana mwasi nalingaki mama sara puis ntikolo. C'était comment à retour à papa, tu reviens à papa. Vu c'était comment avec ta maman, ta marâtre? Très bien, maman, Aza, maman, dans le bâtiment sur la bêta qui ngaï. Vie on n'a pas mené pas tata moi sinon Aza makila maman nanga. Aza makila papa nanga. Na vie on n'a mené pas maman Aza makila nanga ti. Préféré qui est maman wana, qui est tata moi aussi. Aza qui nanga bien, surtout le Aza né Aza boiza grâce à maman. So maman na te mais je ne sais pas, il papa. T'as Hollande là-bas, on a fait moi, ça a pris monter mon salaire, les sièges pasteur, tout le temps église. Donc maman on a fait moi, elle a super maman pour nous finalement. Et ta maman là-bas comment? Maman on a oyibaye, na commune à 25 ans. À 25 ans, jour on a fait d'accord à bouiller. Papa m'a bien non, maman les qui n'a eu à zou, maman les qui n'a pas avec nous comment, on maman non. À quoi sûr? T'es y a épicé en fait. Na bien abimipé. Nayokuta na mamole ki to solo li tout boy nazali na affection na bango vraiment parce que ne bango petit les yeux ko la na obi ke maman na na province e baki te na yeba kiti na oyi bango na 15 ans tango tata masan ko mal ko maltraité yo tu wana na yeba ko titi OK wana na muke masola ba 5 ans 6 ans 7 ans ba beto ba qui faisait wana ba souffrance na yeki na âge à 5 ans comprends 5 ans to sala même une année papa zonga ne quoi ça fait na sona otika tout est obi ke ba o kimisko yo na tanga avec maman no azanani na tanga na ebi maman ngati omona ozo ide pe maman ezana écoute ya maman ezana ngoti de pona nga maman nga ezeka tata mwasi que oui ba maman nga propre que mon na yiba kiti na bikeno wana maman nga c'est le comportement na unika division comportement na yeli so ezama be alingi alingi ba mususu alingani na yo comprendre que maman nga ti parce que maman ngai akokabula biso te moi pour na contact papa noté na zana ngutu petit nazana ngote baton ba téléphone na moi passer nazana ngote ti na koma na libanda wana boy na âge à 25 ans on a comme côté la maman leki na ngote côté la maman leki to so na yeni ndawo me manga so ti matadi na yo koma matadi ayo mona maman to so lui fika zaka maman américain ko expliquer ba réalité non expliquer oni maman t'expliquer na séparation ya na papa ils en volonté na maman balete za guerre on te sala maman kinda c'est trouvé que non azan contact avec papa te lo mo côté par pekoto on a limbisa na maman na mona pe mabe ya salate ezate que non yenda kima ki libala to ya tricher na ndaka libala te za guerre on te kimisa ye bande libala on comprend na continue na perfection na maman na malheureusement nzamba zui na 2014 aller avec Tikabiso maman OK ma courage merci à tout Bourlanda les solo ya Redi Redi ba bingi na kombo ya JD oyo notu bosepelaka na ye oyo notu botala ye malgré bobiki ya mona na société na se na bunga mais c'est bien émission na biso epesaka chance na moto tout aleka parce que eza kati mais malgré batemps oyo vraiment moke na noto 1 mètre po tobanga rako na babi 1 mètre toujours toza bongo mais Redi et après la vie continue au mouvement na yo au vivre classe c'était comment tanga ki va classe tout oui na yo ton papa yo ozonga ozonga kin kwa fanda sasa ayo bala moi t'es net moi ça va tout ba kotala yo ezala bien comprendre que to sola na yo ndenge ayo bala maman Sarah maman nanga wana nde na yo zongi la classe oui abanzi na kotanga puis
nakotanga wana viki nalingaki mpe kozala célèbre moi trop nakomi kobeta bale nabeti bale na bandali wana na AC Jamaïque série wana époque wana coach Miguel toza moi ça m'envoie bameko bayebi nga na solola mokena se boye donc série wana Gladys bazobeta na Manaya biscotte oui aza na Manaya biscotte wana na Lesta nga naobeta na AC Jamaïque na championnat national na bandali wana puis naozwa cheville wana soki na continuaki ballon elingi esenga basala mo mpenso lokolo mbongo eza te puis na époque wana mpo mona ma président mo boye ozwi cheville bamemomeme libanda mboka basolo percebali makasi namekaka mwa bien namekaka mwa bien naza 19 betaka bongo après esengaki famille esenga natika ballon mbongo famille ezalaki te mpona shoki wana nayokoma na nga japonais mannequin ya quartier na bandali wana nakomi na nga japonais nakomi mannequin après yango defait grand frère manager kilua molimo nefana kimia akufa papa osa théâtre aza mwana papa kulufanga nde moto amema sikonga na monde ya théâtre mwana bakoseki papa na yo ya na ye nde tata moma moko ok manager akoli filma molimo na ye mpe mana kimia artiste na biso manager nde ye nde motu azwaki ezali na 1999 po tokota 2000 tika baeglise groupe ya baeglise wana esala batheatre na baveille tout ça nde amemaki nga parla nde nameke kojoue après yango nde amemaka pa l'état force kobanda na nga théâtre ya mwana le 31 décembre 1999 nde nazala na scène réalité c'était comment amemi yo c'était comment vu que nalingaki kaka kombo na ngai ezala kaka toujours d'abord na bane na kati église nde najouaka na veille wana na butu wana na ntongo nango badimanche koya église bosanti bato bazosepela na frère edi esalenga sentiment wana apartir ya sentiment japonais mais frère edi ka esalenga sentiment après yango nde nesima nazokeno nga mpe naza na posa na sala théâtre parce que manager osala si wana aza pa président batasiala esokeno mo travail na ngai eza te bon nga mpe naolonga pa président batasiala naokende groupe sans souci so nakomi na groupe sans souci nde naolukelo moyen nde tomosala batheatre baquartier na bamasa na ngai semik le somo bayenga le somo aza kutu na fête je crois c'est bon bana zigo bapa zigo na basodiata mob ya quartier tout ça là tout ça na bango après yango nde manager comme ba présence sans souci ndayo mema siko ngai et pas ya d'état force à partir d'état force na bandi musala après d'état force les héritiers yo benganga masala nga tino matuza na prince tomba bana France ndi bazonga pa d'état force ba venga na les héritiers Elisa Kubane ya kasi ah ouais président Kasakina poto les héritiers au moins les bimisi kaka ba bobo ba yo ya kina bien batuni yo kutaki ton aye na kuti matuza na kuti papa moi zéro pas président depuis les héritiers mtazala président nani papa Mao papa Mao depuis les héritiers mtazala président na kuta tino matuza depuis les héritiers mtazala metteur en simple chef en répétition na kuta prince Tumba depuis les héritiers papa na okoma bando musune na kuta balongwaki moi mabobo bando kebebe balongwa déjà donc nga bazwanga pona ya kosala na ya ko renforcer coupe parce que comme la baisse comme la baisse manque ba jeune parce que les coupes ba jeune manque ba jeune de ba bengenga et puis na sala bisenga na sana les héritiers après na olongwa na c'est mon mususu au fait mon mususu après tout le moment muké manager c'est ton frère grand frère oui à Mimi on a théâtre aux autres travailler naé ko mona ke absence naé lelo et ça la ronde du camarade qui ont mis en théâtre peut-être objectif naé ba ramener à boulara peut-être comment on a noté expliquer ce nom ko perdre d'abord et ça la passe parce que avec qui grand frère na ligne na mingi na famille mouvement za na famille que nous on mutu moko bazaka naé et pas mal des ala ngai ko tous même esprit artiste alingi moi otika vieux artiste ndezalaka na côté le wana pana ngai et puis copé de dérangeant ngai ti le sala nga parce que tika bana combien d'enfants tika bana misato baza ba maman pe misato on attend au niveau non soit bana 3 ba maman moko et bana misato ba maman misato eza moi passe pour na rolandela aux appels à côté au et ça la moi mais vu que nzamba ça biso grâce tout ça to continuer toujours là bana ce qui to mais explication parce que maman va rimer les caca liwana et ça là un peu boto c'était à cause famille famille peut-être bondo qui est trop non même pas chaque fois ils avaient qui poison grand frère na biso moko baza lokola yaya liboso grand frère na ja liboso azaki na Angola
non ça m'a faire ne moi trop azapi na ba bien na ikuna nzambe akozwa molimo na ya kufaki esenga esiko que non moi ma pas matika na mituka il faut mutu moko akina pas que nous récupérons on moi si ne ba botani mo ba na zaki na kinya il faut ba que na moi si pour que moi si azo weye famille peso ya bango ba teka bazonga parce que manager lokola azaki déjà mukolo et puis azaki artiste tozana ba famille zena facile au libérer yenda kende la partie Angela wana zo bonesa ma eza maluba manager tika munyo so pa ibi on a sala ba émission nango à partir Angela butu ba kenda ki balala ki no hotel moko la chambre nous zaki okanga na belle sœur na biso wana belle sœur ça zena ndeko na mwasi na butu ndeza ka no loko teli wana loko ngo tia ngo bien na kati mission wana teli loko na kati disons ba tia ki pose comment dire on a moi ça va entre na vino ya grand frère na vino le ba pose na manager ko pose ton manager qui aye malade non il était baketi bakoti fait mangola bakoti ngola partie à frontière wa Lufuana ndekwana mnani c'est mec na biso azali mutu yangola kuna sala apena l'état na bango kuna manager continue bien manager lekaki na mukanda ya grand frère parce que bakokana manager lekana ba document na c'est mis na satika na frontière tika na banda bakoma ki manager akota ki ngola ba 12 ba 8 heures a fendu quelque part tant a fendu on a 12 heures c'est lui qui a mission na belle séance na zoyati on peut comparer match et bien pas qui na mission na ayaki te poeta ki artiste na ngola po mona ne ba to ba go yamba mais ayaki mission ayaki no et c'est ngaki azonga le soutien na frontière pour que ta belle séance soit ça ta comme na frontière pour que belle séance fandi et puis que no ba kanyinga po yoleki akayi po leki ndeni ndé ba soda ba bisiki non mikando zo tambola nango oza na identité mibale mikando zo tambola oza yote na oto tia na prison na oto refoulé yo oponi nini on a oui moi habite na école tala sko manager bo eza pembo ka mpaya kondi ma prison ta profika ka zonga na ye donc zonga ki wana na malade wana donc zongi ki asale pas même 2 jours ayo kufa les asemé qui na biso yé moko ni tabita ki kop na ye avec non nenga ki bongo parce que trouver te ozonga kaka ozonga ne bazonga ça va nenga za mazongo ni manager biso tozana biso pour ça na tena nangola kuna na mona kuta frontière ya grand frère moko trop biloko o senga bozwa suka comment to mona na te lo mo tenda kenda wana suite te solo na pas ati faille mo mi to solo na za tilelo voilà merci tu vas au classé sur canal comment moqué parce que ça déronaé parce que mani zaki artère na biso artiste na biso ya munene oyo bato bazaki ko sepela na ye vraiment ça lagi bien et après kumba JDO tapi kumba JDO t'as pas de ta force ça va bien que tu des baboté tant au pour là tout ça qui moi bien malgré le toko tout ça qui moi bien mais il y a après ça comme JD ndinga speakanga azana mina imo lokola na ye azaki bien selon ye azaki toko ba mona aba mona mina ye to mona nga mona ke no face à mine wana nda préfère na jouer na kumba kamane wana na pesa kumba JD kumba mina ye abakisena ka ba boté yanga mo ba boté JD ba boté et la somme donc Pauline siko to longo li ba boté wana tika JD puis tout chef coutumier toujours c'est bien nous ça la kitoko nga pena apprécier yo au jour arabien au ça mamno kitoko JD bisa biso nano ba mino banani ba kamano banani o kutana bona monde théâtre au vraiment que bon ça la famille quoi ouais parce que le théâtre moi dans un moninga na ye tout monde a écrit vraiment ba ninga no ba za banani nga jeune union soit ça la théâtre tout coopérer très oui c'est très bien bato na suite on fana na bango to lali après ça radé moi la déjà ça rappelle ni na ans au monde peut-être le ba jeune peu l'autre monde ba bimi ba ada za ba fendi tout le monde déjà ada na fendi déjà pas nga baza ba mi baza ba famille to partager na bango pe nyonso to lali sika moko to lier tout ça li ba vie tout ensemble j'ai des ça biso tant yo bandi makambango ba mino baza tant nga na banda ki makambango tant oui ko tapena ben mo ba JD a comme za parce que batu nini oyo vraiment baninga na yo tonga na koti na bengo génération ebele to tanga lelo bazala ki remonter tonga la génération banani et debiso bandeko bazala lelo beaucoup tanga bazala timi ba génération bato ya yo batonga na kuta ki na théâtre kuta c'est trop dit ou même ba proche on a zaki ba proche na bango vraiment ya liboso eza ton na les héritiers na milieu théâtre ba camarade de boso na eza tino matuza na prince tumba bazala Paris ba camarade de boso na milieu théâtre on a kutana bango on a pris ba mi belé ba tout ça la relation na ba ada tout ça pique amitié très bien
et puis Muscador tout fandi kutubanda kumoko ba inane Herman muki muki yebi que no Herman aji tetegele lo sauf que lo eza pas na ngai na zalaka trop libanda frémonté naza vraiment trop libanda te tout qui amitié fait monter il y a la vie monsieur de bande musuba sala ka mo show na nga vraiment na mesa na moté na koka moté il y a un moni que non naza frémonté na mutu moko to tozaka chaque jour que tu na staff tout le seul mutu naza ki na yi wa suka naza ki ni chaque jour zaga Herman donc Herman a voyagé de ouais obi mtasuzaki presque Herman obi bosaki vraiment amitié à ma case bosaki vraiment dans les bons mais comme on est Herman Kasongo na vi que photo nous les kana tout le monde a le bel JDT c'est peut-être koloba kumbo ya JDP na ba parcours ne na ba mina e atanga bandinga msunga unaza sipe yo tangi ye olobi ya ye ami ya yo mais yena yokate place na ye so yo surtout que no ka kumbo ya man toni na ebité na musala d'abord aza présent na respectaka na musala d'abord aza moi n'est pas na ngai on a fait ces répétitions par bandi carrière na sika abo ya ngoti alobo même na ba télé naza ni mission pas excusez-moi ndenge mabete na kotanga komba nazali mission pas fisiwa télé qui était fisiwa tout ça Herman Azala aloba pe kutongo naza pa bato na pesa no d'abord répétition pour Azala Herman pour yiba ke no basala abona pa bato a contribuer pa na ye kotanga komo na ngana télé to kotanga komo na ngana télé te woneza ye mon kaka mais yebi qui j'ai des pa na ye ata belle famille na ye o ba yebinga mama bokilo na na zota enfant na ye oh ba libala zonga libala comment libala ne kufa na de tout les gars solo ba bifo montenga bike libala na ye za nango toujours ba yebinga très bien et puis na madame na ye ba yebinga très bien ba yebi un plus ya JD père man ton père mon era ki vous pété à vendre vous kutana vous staffé moni bablo musu le kesho na bablo musu ko bango na TV za vraiment bien passé polémique za jar na ngati déjà polémique to Herman ton ya ki sasa pas luka kaote te ya luka oui ya luka ngati luka ngati mais ce qui le lo Herman il peut à bala mon sous pe JD Bax un plus il y a munene ya ni nous devons savoir commission li bala Herman Tony pour mon azan pour les loges de gens qui chassent au souffrir tu Herman a moi tout sur na TV zati Herman a yebi lo mususu bi sur lo ngo eko buma pe makambo ebeli na buma ni Herman a to so e buma ndeni ya Jonathan yo sur na bisonde oyo bi o so bi netinga le so Karim mokonza na poto just ka vula na kiri so do ba eki il faut bazana il faut ba lukanga Herman a ya ba kiri ma munyo so na mona na shide tata ninga na tambola milieu de théâtre jide nga na mona na yote na Herman zo mona voilà ya on lo na expliquer mutunyu so sala théâtre epi que non jide mona na frémonté nazada boye ici ka bato mila masanga trop na koka boîte te na koka na machote comprendre le reste bosona ngwana eza ba discipline nanga mona mi pesa je préfère na mona na tournage na musala ko mona na ka poto sala to mila masanga to seka na kimango pona ba rankine mo inutile comprendre Herman a yebi qui j'ai des pana yebi batu nyonso sala tête yebi qui j'ai des pana Herman tama kina le rote ton ayakin a bengangai une fois voyage à Bosso ton azo na nzela na partir ya Belgique a benga non président azo yakin na c'est OK pour mesati ton akoma bana bakina ozo na tina même na bana na groupe bakina go yambai akuta pe na bango bafanda baseka ayo bengangai to mona na ye na bandal to mona na bandal je prends na les quartiers dans na butu aza pe na tournage moko wana na ye wana to fanda mo mkito solo na gumela pe goûter vu que moi bakilo nanga kokana ngote tukuta na kata boîte na midi nanga to solo lika moi 30 minutes na c'est que non to benga na lobby pour nous on la pona kokate depuis on a ninga kwa deuxième fois tukuta nika na matanga ya mama Ndondo na mort et nandi to mona na formation na zoma na epi ça te dérange pas amina yo masana yo le lozara na ye ba na poto un plus ni yo baki c'est les pour les lozara para canadienne alors vivre na kitoko yo za zoki para congolais je sais pas ceux qui un plus ni yo baki c'est man pour moi si mon talinga moi ce n'est pas le bâtiment la tiko tanga kono tike na sima ya mutu bo expliquer biso na pas les arabes des familles non pas les arabes des familles non les balles sur les arabes civils non balles sur les arabes civils sur au solonaire man au tuner histoire civile na ya expliquer au jida sala ceux qui peut JD ceux qui JD non ngaza témoin pour les balles ya Muscador ngaza témoin les balles à Muscador
moto nyonso yo otanga na théâtre oji da baxi en plus na carrière na été azati lobaki tokoma bastar nde c'est pas important monde mama ya mana okoloba ngote po c'est important za makambo yanga na ye oto solo la ngana ba regret belé naza na regret boso pe Armand ezaka nini ya boso pe Armand ezaka nini Armand akoma akil et morceau abenga nga JTT eza po bikato ata benga ngai ya mibale eza Armand ebi papa nanga bien ebi papa désiré très bien ayebi papa désiré ça dépend place azo landa ngai pe azo tananga ayebi papa désiré ça Armand akoma akil ata kuluka komona ata papa juste ka bonjour papa to papa nana ki nasala amote yango za masu reggae papa nanga reggae papa nanga papa na so reggae pona ya mate reggae pona ngande mais comment ko sali zangi lompa mutu mubi mamsuzo asa reconnaissant et moi papa bango zaki bambongo na atangi c'est mamunyoso papa bango éducatif ko yo ni ko ide mutu o binu bo sai là peut-être bozo regretter je sais pas JD parce que ça sincère parce que ozo wa makamlo ko ozo bimisa yamana zaki ne lorote to Herman kasongo azala déjà o yazala binu papa sai là inetini conseil yango ngandi za te manso aida ni loko mobo manso soka perda ki on a minute sur manso sou ba parents propre bazaki na capacité au salon facilement tu comprendre engé manso est dérangé pays manso pour le pas se trouver na Canada ou yo bisinga le loté on comprendre mais JD ni moto azaki na facilité au convaincre papa ya JD pour qu'il aider Armand ni loko wana pour qu'il azala bien comprendre et papa j'ai pas une facilité au yo ka j'ai des trucs moi na ye pour ça la paix moi ça d'accord mais retour nango to satan na lo mo mais juste ta merci merci papa on ne connait ça la té donc je sais yango na kaka ça la moi passe yango na oui ça la passe je vois que azaki ndikona yo amina yo frère na yo mais tout le monde parce que de bêtis moi combo na ye et ça va bien ndeko yo pour passer un bon moment tant on a ba vidéo na mutaka le bimaki et ba son sona ko ça ba partout mambe ko ça et masaema et tant que yo frère na ye ndeko na ye ça la ki comment abiloko wana na ja wana aza marié et ça qui on donne franchement et dérangeant parce que na bien na makambo wana te on a bien très bien na bien na makambo wana te et puis na kota la vidéo wana to na talango na comprendre que ça y na petit comprendre qu'il y a un petit, c'est comme ça, mais là, tout ça, les petits journées et salamaki. Sauf que nous autres, il y a bien été, si le tout souvent a été le monté, n'a pas bien été, il n'y a pas bien été comme il a été. Pourquoi? Alors, avant déjà, tu vas nous comment on a été, tu vas nous bien été. Mais il y a que ça, la semblant d'été. Amour assemblant, j'aime pas. Pour un problème, on est bien haut, nous sommes là. Tu vas flatter l'unité. La salamante. Armand a eu ya zepananga, on a eu ya Armand zepananga. Pas si Armand les a. Mais vous avez dit moi c'est mon bali. Moi c'est mon bali. Oh, nazo speaker qui famille mo. Leke show. Moi oza bongo, oza na mina omoko pe, omoko pe ara bien makasi. Problème na yo za pour mina. Azali. C'est pas dit que vous avez moi c'est mon bali. Comprendre. Na mona yango sauf ezaka que non na komela yete na benga yepete pas komela ngate abenga pengate. Il y a le cas il y a qui n'a le cas il y a abi avec j'ai au monde na hote ba yuza loyal tel qui ne va pas loyal ba kamane ba na mikolo ba za succès ba to nyo so ko landa bango ba ngondi zo ningisa atelika agide ero yete akini mo bazara ba ada bazara ba fendi bazara ba tubele bele ba so tabula zo ko zara zo ko mega yo sikoyo bien ça pour mon so bazana ada lelo bazana fendi lelo lobi sikoyo fendi ndazakite adam ndazakite surtout ça dit qu'amitié ya masanga sort na biso za mabiso kana surtout ça dit qu'amitié à boîte mukolo kana boîte to kopérete comprendre surtout ça dit qu'amitié à boîte na sepe masanga wana pe to bunda pe to sala na ba bêtise comprendre ngana pofera na ngote ngaka na bike non les choses azali aza bonne santé to monanité to za bonne santé c'est fini comprendre Armand kozana na bande ko mususu ndo lobi ki succès wana succès na éviter so no lobani ko na succès biso pe baji de tout ça là pour le long mutu batwa ba keji dazali pour tout travail qui to pesa ki énergie na biso puis tout ça nanu tout ça peut tout travailler sauf que non tout travail te pour monter ma base na corps na biso et on me dit ça que non mususu ji la za moi na ba tournage quoi.
Mais tout ça, tu es banni par force. Oui, 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 force, mais quand tu vas dire qu'on a tout que c'est oui, nous avons Ada, nous avons des biscamors, nous avons la bango. Mais. Tu as na basenga kutu. Besenga Ada pa na za frère makasi. Makasi, mais vous, on a fait des bébés, bah, pour ça, là, bah, pour bien côté pour Nini. Aux asco na, aux ana raison. Tous ana télé na kobo matinga na trouve na luka Ada taki aminanga. Na kina lukai na benga ma téléphone. Ça na na buketi na para ya miko na travail te. Nous tourner ba film mais ce qui peut benga au tourner ba film so bo benga et ça la bien makasi. Malheureusement benga une fois film même mo ça la titre na mukimi tu le dois benga ta na ça la rappelle na ça va rappeler donc on a tourné fait ça la benga rappelle que non tourna ou ayebinga ayebi ba défaut na nga ayebi ba capacité na nga tant ça film que non film sur na TG de côté obeta on ka bien kolandalanda wana ti ntango asala scénario na ye ayebi ke non so scénario esengi na bato ataka wana sali yango moko scénario esenga JD tozala na biso totravaille ayebi no jouer la kala bao jouer la ya kitoko ya d'abord nga aza na paola naza parole na théâtre nga vraiment na lobaka kojouer eza koganga te jouer un message il faut transmettre un message na public nanga ba yoka nino jidanga loba message nini jida perception c'est fini ko ganga makeli les autres jouer te ko ganga makeli ko jouer makeli te ngai ba binga naza na ebisa bango ceux qui nazaki musicien tu nanga za la musicien deuxième fois pour la première fois ni baganga moi trop nga za musicien deuxième fois nga za bongo na nga tout même na scène partout na deux ans za masali na. Mais pourquoi génération na ba ninga yo et donc na état YouTube comme YouTube pourquoi absence na yo ba ko benga yo te to bandi ko YouTube mais bandi ko YouTube tango di kabongo ye vague ngolo ko ande ba nonde ba bini ke bino to bandi ngo to na ko ikoni bande ko nga ba bimite pour avant JDA za la paix to zaki pe na ba 2 minutes banjonji toza pe na ba 2 minutes biso to enviara pe bango sans flatterie ba kisa shoga biso to enviara bango ba manager et bah Gino là et moi bah Gino na tengeza bah Gino ngala okuta na njonji ton CD zali parce que c'est époque ngala bande bah to ngala okuta ton CD za ba Gino okuta kisa shoga bah 2 minutes ba sala ba zali et bah manager bah Gino là l'année pe biso to ya bah Pierrot moi bah te belé bah zali déjà na monde ya njonji ton CD l'année to ya l'année pe mon internet c'est to zali sorti le tout ça toujours travailler na biso tout ça j'ai d'azana et dérange Europe et moko fani pe baninga na yo pour ani ba obenga ngate oui baninga pe belé ba ça la film lelo so tali ba film pe so ba titre ba film nanga et au monde bazana kati miso pe kuna ba film nanga ba acteur principal nga za film mo te na sala na YouTube na tous les films na pe so mo na j'ai d'azana acteur principal non ngana bulinga na cette film nanga na tie mutu na moni que no azana capacité ya opesa ya film nanga et vivre réussite et ils ont l'avantage nanga parce que combo idée marano c'est GD les groupe GD atangam na travailler musum ta travailler honneur aux arts na parce que ngam na combien pour ça la zo sala na za pongam na penser qu'il y a ça là vous comprendre et ngana nazo sala na ngai baninga baza to aider belé puis baninga lolo bazo sala ndobi ke bazana bazo travailler c'est bien bazo travailler souci ça la VG des babé engagé il faut déranger nga oui ça dérange mais ça baninga ni opérer yo o ida lo na carrière lo pe bazabatu to tenga ta 2 ou 3 personnes o bazape na combat o sama muni batuni o yoji do ida et ko aider batu na carrière et ça na ba sans se belé exemple bosso na sala film titre na tia Vezuma Vezuma lelo aza grand star na planète na biso et puis na sala film et combo na ye il y a acteur principal et ça la paye na l'année de l'émission avec non ceux qui le lot nazo nazaro naza lelo et puis ceux qui le lot nazo mon sous code de liboso na monde de théâtre et ça grâce à prison JD ou appeler ça en chance ou appeler ça en atie comprendre na l'année émission na yo moko pe quand na plateau na fandi oyo et na fendi fendi ça la témoignage nanga ceux qui lelo na ya monde ya internet et ça pour la prison j'ai la benga ngai prison j'ai la benga na na tournage na benga masa ya kaye et basolo di pe na Barcelone celui-ci na Barcelone basolo di pe ba lelo paza fendi na landa on a plateau na to fendi ba to benga bat na yo luka ozala société
Non, nazali. Sauf que dans un travail, il parce que et comment on attend mon boy na benga qui ton amoni que non nazo travail pour monter na comment que luka on se ko benga parce que na benga na ni producteur Yves Lubamba Top Vision na benga ye allo na combien tout combien na ko benga bon monter programme na combien que non papa na personne so na yo est-ce que benga na lobi na ya bon na benga ye na bisi papa mais na zo travail je sais pas pourquoi na ba film na zati na bitu soki na za mwana mais peut-être ceux qui n'ont sali ni pour mes amis parce que il y a des producteurs doit la décision est souka ceux pour mes nini ni ba ceux qui m'appellent mon na sala na sengate excuse pas na pose papa ils ont été juste de sala na côté aux en pour mnangate baninga na onde basaka ba film ba tsaka onde te benga bango tout na ne bango na za pour miten tant répondre nga pour moi na comprendre que on est singa na comprendre selon nga na pe moninga monte na benga ki pour que le quartier la atanga na film na comprendre directement sur nos travail c'est ça pour baninga na ngale bazo linga na travail to bazo tanga na film était ba et pourquoi les monde dérangeant ils ont dérangé vraiment on a fait monter mais on comprend ba et pourquoi donc ba pourquoi tout à la ensemble voilà tout à la ensemble fendi fongla mutema ndeko na yo oyo abenga na nzinta liboso tant que ça va film beaucoup magaji daza na za capacité bosunga na c'est bien naka osiko yo to comme dako chite moi muke naka ya poison to yo ki bandono ba suna poison ba dekena ba plateau na biso awa to ba na fendi na ada parce que bato yo mingo tangi ba kumu na bango wana tango yo kaki ça qui onde et dérange kinga parce qu'on va za famille nanga fendi nos autres enfants na nanda kuna ya koleta fufu ndingo pena bana ngai ndingo pena ada imbuyenga makasi des fois nga pona benga mutu na komela na mutu na komela ada ke naza na poso to solo na yo programme no ezande pona mona et l'accent ba vie ka tangango et l'accent ba vie ka tanga ma répondre penga été to bagini no bandira na no binini non naza na ko mona ondeli na poso na mona ada moi dans un problème oui dans le qui makambwana na komela ada je connais na za pe na message na façon on peut na komela et l'accent que non vie atali na répondre penga ti vu qu'à répondre ngate na benga peut-être ti le lopé to mona na nté mais fendi dernièrement to mona na na rond point mola na boya na ki supermarché na GG Martuana bon mazala ki na Jilov na Pierrot ba so makabio donc na mona bon ba mo Pierrot ta mona nga benga to miko solo la moke et vu que zaki butu na yeki bona ko sala wana to débat 21h bon ba so makabio on va essayer de tournage na zo temps so na fendi te na état de santé nete mais du moins tout plus en équipe temps parce que da outil tournage na kaza monter avec la radio parce que poison isa et loka jeté ils loka ba j'ai remonté ils loka et bomaka surtout to biki bomaka le fait ça nga passe pour na bande ko nga mais sauf que to zo temps on solo lango a facilité autant puissamment te quand on singa na mona ada répondre ngati bona ko condamner pété même sur choc wana makambo wana ibane ko sala pe moi pasi yango pour ça mona penga oui biska ada vandara oui bon so ki courage to ngita nanda na ko luka mo pité ça que ne ba comme nete les ande ba kulisa nga bi parler quelque chose pona epana yo il faut na bengao ni programme là même na yite même na quartier na yo mais nga pona ko mipana yo fe na bengao Oza on pe na ndako, oza on pe na palais, mais oza na ba paya. Ba jeune ba théâtre, oza ba problème velé. Jeune mon côté à théâtre, oui puisque ça problème j'étais. Oza ba guerre froide, si tu comprends de bien ba fan porte ba la biso. Sauf que non, baninga lelo, moi ce soir ba sali grâce ba zo travail ba tourner ba film, ba ça ba filmer na bango et ba préférer bata bilongi moko boye. To ba sala kirimo, to ba sala loko mo. Et ça m'a bêté. Donc on a retrouvé ma bête et ça m'a bête peut-être m'a mon salaire bango na occasion musu tango zoaki opportunité musu pesaka chance na baninga te ya on lelo mo zongela bino muninga nyonso o azala pembe na ngai ata na tena film na ngate mena meka ko pesi ata batoli le tout ça na passé nza ou dernièrement tout ça allait to kuteni ayi pana na palais to soyela yi ayipsina que non aya na tambola kana tuli na yo et on a tout passé nza azati ata mutu mota yi ba passé nza comprendre même si quand il y a pour ça débattre qui de tout ça déjà na qui tout ça débattre mais c'est ça la carte fort mais quand on a tout le film mais ça raté fond on a des missions les cas des missions déjà tant on ça la grâce ma film au côté et ça le fait déjà bien n'a pas ça déjà en plus n'a pas ça qui a courage
ozo comprendre eza nango ebelinga edérangeanga te nga nalingaka ata obeta bolamu na nga na TVT mais na conscience na yo ata na émission oleka na ndoto so olali osala émission na ndoto je crois que témoin ata bien na bolamu na nga on eza pour te mais kosala ngo boye nga edérangeanga te nabeta kote nabeta maboko ta baninga baosala fe tozala be biso nyonso fe tozala bien nga na kolingaka te ngaka nga nazalaka moninga na nyokama te baninga bazosala biso pe tozovivre na biso normal. Producteur aza na 1000 raisons, ana 1000 opportunités, ana 1000 pouvoirs ya koyebisa scénariste mutu chai na nini akoma. Donc on peut bien qui a eso que baninga na yo. Tu sais que le dossier ou t'es pas producteur si je me comprends bien. Siko yo mona bisiko non, tant na solo na producteur na papa Yves Lubamba. Comprendre parce que non il y a ça likambute ngaza pour mité baninga na yo bala moko maman na boya ko baksali lo bami banimisation OK papa pour mes até merci beaucoup na obenga bango pour les tingana kata le TV de travailler on va filmer au travail dans une autorité ya ko c'est la yakifi ya ko c'est la Jorvi na pour saboter la ngamu le vous en a posé Jorvi pendant na parler parce que non banda filmer là mais na bona yipse qui était que non tanga na casting mais yikuta benga na zena parler chenga na fandi kwa koti bandal mwasika benga no poza kota na parler ko il pas entendre OK poza na lo no sa te no ya que tu parles de fandi na laissé ma journée na zaki on a depuis de 12h oui 12h 17h cette journée na tu as obéi un programme à tout faire pas na tourner de je crois le lot mais na yibité que non tanga na casting na rolo banete ah bandalen pourtant azo penser à benga ngai pa monanga bon ni na pas tanga ko basé na sa casting a passé de gide comment penser à benga mo monanga ba état de santé na ngai ezali mais penser à oyeba j'ai de travailler zate non biso na leketive to pesa ka muto chance to pesa ka muto opportunité bele ba na kata leketive bazo leka to za na babone bele te mais to za na visibilité makasi parce que to za ngamo na na kombo et mambo ke kito ko le na kata leketive ezomi si bactère ebele lo na kati ya émission na to sa ino kati et la musi pe bactère ebele parce que to ça toujours musa marqué na temps au na moment au za na temps mort mabe temps mort ça la vraiment ezo ça la bien te même moi je te promets na kati ya émission oyo na ba fano ba linga ko ba mona savoir faire na yo to zongisa ka kata na leke TV lo ka banir be balingi yote ko kamsa bango parce que bebe bazana kati na miso ko liba le kana leke TV côté musubi bakunda ki bango bazo opportunité ya kozwa mando qui peut force na kati na leke TV ezala bien na busa ni pardon raison moko baninga na ngai o na yoka pa bato ba ki no jila za fier yo comme ata bat na poto ba benga nga na kina ba comme no meju do za fier to fait to ba ko sala différence ya ko zala ya discipline na fier discipline c'est l'homme suffire c'est l'homme tant on a vu que non ngana ningana nga boti tina ningana nga via luengete ya ko melaka pa mapamba te c'est pas que jila za fier non eza discipline nga na mesa na nga ngote na ko sala ngote na force parce que na posa le quelque chose comme amina nga loka le quelque chose sala ba film pour atanga na ba film fina zala kana yi trop wana ko muflato na lingi osu bele to chiwa ba film wa fula mana ba ngopete elo eza makila mususu leti ngana yamba na oyo ratena jibete na leke ba yamba oyo na ba jibete na musika na ibyo ça veut dire que eza na moto ya ka likabugara ya chance ya nzoto ndenza ba permettre même biso na leke TV peut-être to tourner to bon va filmer parce que na temps to cha va filmer parce que monde temps ils bien été na ndenge va youtubeur to émission to ça la kaka poto ça malgré YouTube toujours na mito on est ya ko kufa ils a par terre to ça bilo mettre bon ba ngana promettre ba fan na yo ba linga yo ba ko mono ana kati ya Leke TV pour le moment si mon père merci ba fan de kinenge au quoi le besoin de producteur na biso je crois que tous là et puis non topé ça le meilleur Luka sigo comme que biso bato tozana poussa tozotala yo mabe na yo zal tokutana nango te parce que sur la Leke to lingana biso songi te mabe te to lingana biso boinanité to lingana mabe parce que on a kata Leke TV to li parmi ba 3 chaînes ya internet na monde de théâtre trop mis parmi c'est trop mis ko parmi et bien tout le monde va danser ba grave bazate na monde on atala ensemble ni bervé pendant concert na ngai prolitaire la patrona après marambo tozana match na Leke TV na Belgique TV pour le moment to ko sala ga fixer il pas to jouer na film ya Mama Kulutu il pas na film aujourd'hui zo banda semaine prochaine à peu principal si me trompe pas but BDP JDP to yambi yo ngam na décider ngam na lobby ngam na sali marambo to sungana parce que to yebi lobby te
vie ezabonga lingaka to sunga les arabes parce que beaucoup sunga l'occasion les kamoro on sait jamais Gilles de Obala non marié non proposant non vous du bok ndao sana buba ile kina ngai na fa na ngana moni kino stress ele ki trop na ki na zo tourner baninga ufana bo moninga bazana tournage hotel photo pour hotel de Facebook bon moi so wa beaucoup na bakuna tu na moi c'est moi ngaza na moi c'est na côté oh non moi c'est na côté balinga côté yo beauté na ninga mabeti na za moi bien na ninga mabeti o bazana basi na poto o bana basi na poto na ndenge ya normal boye na ndenge nzamba sala la créer ba tumoso ba leki jeti na ndenge ya propre na speak on a leki maltais japonais et puis valeur la mana pendi ba classe cop na ngapoto no so yebi j'ai la bota oui combien d'enfants on a ça bana mibale mo kaza na Kenya wa Séville loa mo kaza na Suisse grâce ana maman neto zara mo sa poto boyana. C'est pas important que tu sur le momi wana do to kabona déjà mais moi nanga bana nanga mibale moko Séville wana zana ya monde entier ba bi Séville wa très bien moi en Suisse grâce comme na âge grâce à ça siko na 5 ans c'est pas ça moi pour nous venir moi sur Suisse to venir na 8 ans grâce à ça na 8 à na nini mais c'est bien jour c'est un rabo limbi c'est moi ça Suisse ça rose bien ça ma be nanga eza ki mobile eza trop chinga c'est nga pardon pourquoi moi sur ça la vie n'est pas mbane nayoki pa oto bota ça mamla ça foyer na nga boteke na mta théâtre kaka nga naza te pona bebisa foyer non linga bebisa nga tenga bebisa message nini jide en pesa bato pe passage na kati ya Congo les Ibamais trolinga Jonathan Dario caméra biso benela biso jide tala caméra la sincère yebisa biso na monde artistique eza na acteur nini na artiste nini oyo ashoka jide et tozo na poto chipi wa choka ngai na monde artistique naza na ndeko moko achoka nga mais déjà na limbisa ye tatoye bakaka na limbisa ye naza na kwera na poème moko na 2013 be kabolanga na mama mwana nga liboso après nazwa ba information na susa makambo wana ezalaka ami moko kotanga communiquer to eza bat mission so balinga ngai ba yo yina au monde de wa bengo hypocrisie wa bengo hypocrite yango to de kana biso peut être eza moko de biso ko ko sa bat mabeti il faut eza choc ko de kana ami moko Tino Matuza et le moko isalamaka amena mama mwana yo non même pas asala nini moi Wibika tuza ba genti moi nazali moi moke et puis toto nazali pe na moi petit chef mo libanda petit chef nazali pe pire matuza moi na papa na ko pega na mais pire matuza mingi zali petit chef wana libanda ndé asala rencontre mo boyi esala ka scandale za la fo na tika kuna na cicatrice na maman na pota ba tonganga 14 épingles mais tuza bien na tino matuza et puis na les leçons matuza ça le scénario grassement sur JD. C'est normal de chez Vina Salé pour tout ngam na memaye c'est que tu as internet ya eu musique producteur wana to na CD na memaye et puis na mon internet puis ton internet payé na CD na mingi ton internet payé film ali beau sur la salle internet JD ko pekata. Merci et message ni au pesa la ki amitié wana na logo ekomelanga et ça nga passe mais na mona ngo eza na mo normal na bato badingaka yo bakobenga yo mpona conseil mpona encouragement mpe na bato ebele bakofungaka toujours bachaîne eza mpe na moto akofunga chaîne eza baposa mpe tolandela chaîne YouTube na ye opasepela na yo okopesa numéro contact na yo mpe message nini mpe omoni émission ndenge nini kati émission ka d'abord eza parmi l'émission na rebelle kozala na plateau parce que depuis émission moto nyonso akomelanga na poto apusana leka na émission onake non faut leka pour le moment ils ont vraiment suivi Makasi. Donc c'est alors moi ça m'a tenu au plateau qui était pour na plateau là. Tout le monde a yebi muto ko te di mo le bananga ko azate. Les collègues kango ils ont plaisir pananga et puis la bindi na tima kolo. Si c'est bien récité compagnon moi sur collègue qui est pas chrétien. Donc les mon nga téléphone les a plus 243 89 740 82 43 plus 243 89 740 82 43 les gens on a celle de la réseaux sociaux nyonso yango wana
benga to solo la remarque contact na ba dédicace na batu na yo et to katana biso mbote na pesi pa ser na ngamo kwatika ngati depuis nazala JD tilelo au letile ça en Suisse au letile en tout cas merci non sokoleka kotala mutu aibi que non mon sujet d'azo travail vraiment le souhaiter assez on a ida ngamo to même nyana kene Dubaï na zena Dubaï pour na zonga na Alexa qui jour moko bah séjour dans la chambre na bana ofanda parce que na sala qui 10 jours au décilé ça ta na zena Dubaï na Alexa qui c'est bah séjour na jour moko le kaki na zai suna mbongo na pinité some bien ça kena ko somba na benga ser na wana à partir de Dubaï c'est dérange pas tendre na moi quelque chose et ça l'a bien fait maman kasi na tamu na zena mutu mote na ko benga kwa edenga c'est wana edenga au décilé ça na pêche mbote na pesi batu nyonso ba artiste comédien nyonso bazana bazali banamboka et puis mutu nyonso ta l'émission na pesi mbote merci na bino tout na pesi sous merci na koleke pana yo je suis confiant na plateau na yo ndenge tolo ba wa 6 ça sauté le bato ba 6 ça sauté on dit ma kozo mutu mo bazanga na 6 et kutie na plateau na yo konzi Marie c'est monsieur bota matoko etala maté nga émission de time na ngata 2020 message eleki na okaka eza important to pona na biso ba bon pona songa bandeko bala ba kezo succès là et que no yo ndimi ko ma moto succès là eza bongo to pole na négative on peut le bon ko tungisa ba yo bozala ki wa mukilo c'est pas bien temps ça pour là muzame penga pe ko tena ngezo bote na ba fleur na pona si les a passé parce que ngana sala toujours ba pour là on peut intérêt tena comme mabete aussi sango merci na Jonathan Dario Nasima caméra merci na Willy Moucheni et tolomo merci vraiment na batutu da chichichichi bola Yvette ici qui niki minna batutu bolinga qui vient prendre les ketchup bo s'abonner na Congo Liziba TV et bo moni JD yo okutale pe na YouTube to zone ça na Babylone na biso ya les TV officiel merci dia Fifi merci Jorvi merci à Gabi maman to batebele tout bolinga ngai bakata si la belle vie no tout ba oya nga batika ngate mais après makambo oyo mo bangé na match les TV na Bellevue TV exa sombele suka likabu to ko sa toujours makambo ndete misan ko sala merci na OPJD kolekana ka to na c'est pour rappeler na musala na yo sala na kitoko et to ngani mbala sema bisous ba Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous